Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ. Rejoignez-nous au centre évangélique de la foi en Christ. Nous sommes situés sur l'avenue Bombo, numéro 1883, quartier 5, commune d'Indjili, arrêt de la foi. Bien voilà, on est donc à Kinshasa, pasteur de la foi, l'homme des chiffres, l'évangéliste international, sera en Angola pour évangéliser 3 jours de la campagne d'évangélisation à cause de la foi. Voilà. À cause de fait, à cause de la foi en Angola. Voilà. Dans quelques minutes, nous serons donc en Angola avec l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Paul Mayaka, l'homme de la foi. Ozaïnda, Baïro Ozaïnda. Tombola nkolo Yesu mangomba nyonso mikolo nyonso tosangana lokola motu moko akosila sapapo nasimbaki bilaka asime amonaki lisusu wana bota Samuele nanga mosekotanga makila ekatanda c'est une femme inférente des choses qu'on espère. Et une démonstration du sel qu'on ne voit pas.
bapangi na beto ya bakongo, bapangi na beto ya bandundu, bapangi ya Afrika enokuza na lukita kano ya mbote akofu la foi. Batoto ya Maniema Katanga Kisangani tokwa mote tushukuru baba ya milele. Tubengisi bino batu ya Braza Angola Pesana Bilenge Batokis Bakuluna Mukolo wana tozala boye imalamu we Kasai vai, vai bom soto mwembile, fukana na malanja shina ndulebo, tudungira monzo mwisa kwa Jean-Paul de Mayata, vai tumwela mayenga yenga, tumugu kwile, vai bom somo activité wa cause de la fin, tu les tues pas misabo, alléluia, boyaga, tumwa kwila, vai bom soto mwembile misabo. Moko kile, hallelujah, life will be there. Asali pongi ya kolala Yemo kolala nimba kate Wakenge la bana na ye Dans la vallée de l'ombre de la mort Je n'ai craint aucun mal pour moi Car je suis avec Christ à moi C'est l'espérance de la gloire pour moi Tozakaka nesika moko yo tobundisaka mitema na biso esika ngonde liziba ya ngolu ya basantu nyonso kolo na ngonde nani ye yaya na biso yesu tokotalelaka butu na moye asimbisa biso bendela balongi ekoko ya jamais ton amour me suffit yonde nzambe ya évangile yonde nzambe ya kelani mpata yonde nzambe ya Jacques Vernon yonde nzambe ya Edina Bala yonde nzambe ya Dokuta Miguel Yesu nzambe ya Jean-Paul Mayata kolozwa lokumwe likambo kamwa elekela ngai nzambe mobimba sundoli kembo akiti na se ya lati nzoto pasi kolanga na libulu ya masumu bagangaka basali banzambe akosekwa mpe lokola yesu kasi kino lelo oyo batikala mabele lisolo na bango ekoma suivre désolé 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 likambo kamwa elekela ngai nzambe mobimba sundoli kembo akiti na se ya lati nzoto pasi kolanga na libulu ya masumu bagangaka basali banzambe bakosekwa mpe lokola yesu kasi kino lelo oyo batikala mabele lisolo na bango ekoma suivre désolé oyo angande nzambe ya solo ndenge akendaka ndenge akozonga le véritable Dieu mon Jésus otala masiya iwa nazali koya Jésus vivant, il est présent, il vit éternellement, mon Dieu vivant. Salamasia, Iwana Salikoya. Salamasia, Yesu, Iwana Salikoya. Alléluia. À celui qui vient
viens au nom du Seigneur, celui qu'il faut adorer, le lion qui s'est fait l'agneau pour sauver l'humanité, Jésus-Christ de Nazareth. Tombola nkolo Yesu Mangomba nyoso mikolo nyoso tosangana lokola mungu moko Akostila Soko na simba kibilaka Akostila Asime mona kilisusu Akostila Wana bota Samuele Nana musa tanga makila ikatanda Akostila La fin c'est une femme inférente Des choses qu'on espère célébrer avec nous dans cette grande activité. Bapangi na beto ya Bakongo, bapangi na beto ya Bandundu, bapangi ya Afrika eno kuza na lukitakano ya bote. La foi batoto ya Maniema Katanga Kisangani tokwa bote tushukuru baba ya milele tubengisi bino batu ya Brazza Angola Pesana Bilenge Batokis Bakulu na mukolo wana tozala boyei malamu Kasairwa Bayi bonso tumwimbila Fukananga malanja Shinando lebo Tudongila monso Munisabwa Jean-Paul de Mayata Bayi tumwela mayenga yenga Tumugukwile Bayi bonso mu activité Wakoze de la fin Tulitu kwa misambo Alléluia Boyaga Tumwakwila Bayi bonso tumwimbila misambo Hallelujah. During landing, make sure that you have all your personal belongings with you. And we thank you for choosing to fly Thailand Holland Airlines.
emonaki bilaka asine emonaki lisusu wana bota Samuele nanga mosakotanga makila ekatanda la foi c'est une femme inférente des choses qu'on espère et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Angolais, Yindi, Luanda, arrivé à l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Paul Maët à l'homme de la foi. Voilà. Pasteur de la foi accompagné de son épouse, là arrivé à Luanda. Bana CFC bana Luanda bego yambe na aéroport Esengo yoka fanfare. L'évangéliste international à Angola, Luanda. Vous voyez l'ambiance, comment ça se déroule. Il y a la musique, la papa pour accueillir l'homme de Dieu.
tous les Angolais, tout le monde sont dans la joie. Voilà, c'est Luanda, Bazane, c'est moi, Boyamba, Mouna, Polo. Et là, ce sont les intervenants du CP. Ça fait du bien. Et là, les pasteurs peuvent continuer. Et là, pour accueillir l'homme de Dieu. Même à Salim, non, il n'arrive pas à mon monde. Angola, bino moko boyebi, tozana kanza binoka, beti ya de la foi, de l'eau un grand homme de Dieu, mokil mobimba, tande toyamba papa, toyamba na motema mobimba, pondele amesana, kozala malamu na ye, ezofuta ye, yango ndeko na vie salaka malamu, tozali malamu, Zamba kopambola yo, leo Zamba pamboli de la foi tombwami, ana un grand homme, merci, voilà, notre bien avancé. Notre père, merci les banderoles et Salamaki. Nous qui attendons les bons samaritains, parce que les banderoles na bango, et c'est déjà Makasi. Notre père, c'est pour la bande à CFC Luanda, Bazo c'est là. Vas-y, fais-moi la dernière. Bana CFC sécurité CFC Luanda.
eza ndenge nini? Ezali. Bon. Ok, ça va. Mata. Très mobilisé, CFC Luanda. Beko ya pasteur de la foi. Yoka biso. Bisio awa na aéroport ya Njili oya Luanda. Beko ya pasteur de la foi très mobilisé. Maître Sengoza ndenge nini? Sengoza bikoro tomoni pai. Ok. Avançar, bah c'est un avançar. Bon comprendre. Tu as 4 valises. Il y a une crise, hein? Il y a noir. Mi balé à minene, mi balé à miké. Il y a une crise voilà, très mobilisé. Bandeko Bazawa. Bewe ya pasteur de la foi. Natoki mambam. Mama pema. Voilà. La vie c'est zo les cas. Un aéroport à Luanda. On découvre un pasteur de la foi et c'est moi ma casse. Dans ce bateau, pour lui m'apporter nini. Je pense que c'est bonjour, place cité. Place ici. Les solos. Voilà, même si c'est au Saganate, le porteur du Christ, le pasteur de la foi. Sécurité, voilà, ça continue, papa. Et c'est moi ma casse. Je vais contrôler mon moko. Ouais, bon. Téléman. Obrigado. Des portugais. Merci. Obrigado, portugais. Obrigado. Angéliste, Jean-Paul et Mayata. Oh, boya. Kozali kobengi Sabino. Otikala na kote ya kato sangana e. Eponi nango pe eklesia te. Europa, Africa, mokolo wana tozanga te.
maloba mosali na ye. À cause de la foi, monulu monene sangisaka bato akondima. Biso primordiale bato babongola nde mitema. Rendez-vous monene yakamba na moko na mvula. Oya tosangana po totombola nkolo Yesu. Mangomba nyonso bikolo nyonso tosangana lokola moto moko. Papa pona simbaki bilaka. Asine monaki lisusu. Wana bota Samuele. Nana mosa tanga makila ekatanda. La foi c'est une femme inférente. Des choses qu'on espère et une démonstration de celle qu'on ne voit pas.
groupe bo samaritain ezala na Congo na Luanda mpe ezali yango oyo esembe makasi à cause de la foi, le 31, le premier dans les deux. On ne finit pas avant de voir la nation personne adresse à. Oui, bango bayebi ndenge Nzambe asalelaka l'homme de Dieu. De la foi Adam mutu ya batu, Adam mutu Nzambe pakola. Nde toloba boye tolobi à cause de la foi ekoleka malamu. Boya na oja côté ya bareyo batekaka babiloko. Bokomona l'homme de Dieu akoloba maloba Nzambe oyo ekomema bomoi na vie ya batu. Nzambe apambola bino. Boyebele. Ozali, Lobana Nzambe, merci. Lenga tamusi moumbu na ye, kouta Kinshasa, pe kokoma na ye. Tosambeli na kombo Yesu Masiya Nazareth. Tata, topesio, merci, Moussato Alikolo. Merci pour la colonne au Yomo Tika Kata mitema na biso, kosa. Tobongisaki yango na balolenge ebele me bolamu na yo Nzambe ekokisami oyo ezalaki lokola ndoto malgré mikalatano ndenge na ndenge Nzambe baumbu na yo baniaki mabele ya Luanda nasambeli na kombo ya Yesu Masiya Nazareth kofungula ba séjour na bango kati na oyo esika tata tika yo oprotege bango otambula na bango musala nyonso moumbu na kosala kati na oyo esika na bisika oyo ekopesamela ye Nzambe endima mepai na yo nandimi ete esengo otie na kati ya mitema na biso tata yango ekomema vi ya sika na kati na biso na nzela ya passage ya moumbu na yo napamboli bana nyonso oyo Nzambe bamsu banda moi bayaki awa mpo na koya kotombola lokumu ya kombo na yo na nzela mosali na yo pambola bango Nzambe pambola bandaku na bango pe pambola bozongi na bango ba oyo toza nao na kokila Nzambe permettre biso tofungula pe nyonso tokozwa epesa lokumu epai na yo pe contribuer na santé na biso na pamboli continuité ya milulu oyo na kombo ya Yesu Masiya Nazareth nde tosambeli pe tolobi amen. Yoka jeune prière samedi pe tozana e awa na kaka prière mais dimanche tozana e awa na kaka ya clôture ya 21 jours à jeune prière na biso milulu na biso ezobanda à partir ya 15h30 yaka na ngonga malamu pozwa esika omona pasteur na ere malamu mais tozo ko annoncer toza na 3 journées à prière awa oyo ekozala intitulé combat et libertation dans notre famille toza na 3 jours ya combat et délivrance ya bafamille na biso elongo na maumbu na Nzambe yango ekobanda mokolo ya lundi mardi pe mercredi kobanda ngoma ya 15h30 tina 18h30. Voilà, merci. Vanda et Sibozali. Nous sommes l'exemplaire de la foi.
Ça rapide. Là, c'est la sortie. Maintenant, l'homme de Dieu va conduire à l'hôtel ou bien à jamais. Papa, on a ma casse. Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ. Rejoignez-nous au centre évangélique de la foi en Christ. Nous sommes situés sur l'avenue Bombo, numéro 1883, quartier 5, commune d'Indjili, arrêt de la foi.